soso. Tokomi wapi. Est-ce que moi si na économie na ye akoki pe kopesa mobali mbongo po aya kodote nazo konta masolo ya babiye soko moni bato bazoleka oza sélection ya babiye. Alors monsieur Papi, pour être en mesure de faire quel travail dans la vie? Merci balandi na biso tozoko ba malembe malembe eloko nini epousse yo opesa mwana oyo kombo ya Consolette. Voilà les raisons. Parce que la plupart des gens, ils parlent, mais ils ne savent pas quelles sont les véritables raisons. En tout cas, biso tozali wana tozaba na misala. Ayebisaka bino tofunga na zamba na misala na bino. Oyo bokoloba kosala nga na kosala. Soki mutu aza. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Najala kaka na sama kolo na yo nazala yawe na ngai nazala nasena makolo no Yesu enalingi na umela ngai na umela yawe na ngai na umela oh mosika no kufa mosika no pas osanga yo mawa osanga yo pas. Merci mesdames et messieurs, merci les chers téléspectateurs, merci les vrais adorateurs du monde entier. Une fois de plus, je vous remercie parce que vous nous avez fait confiance le long de l'année 2016. Du début à la fin, vous avez été les nôtres. Hein? Na émission Oyabino, Yabana Nanzambe, émission Yaba vrais adorateurs. Oebi, en tout cas, esengo nazanango ya kokutana na bino lisusu. Nambula oya sika eza vraiment esengo munene parce que tobandaki na bino tosukisi na bino lelo lisusu tokutani lisusu. Voilà esengo ngana zanango yake kolobela bino nyonso ke mbula malam et puis makambu nyonso ya malamu ya mokili mobimba ezala pona bino baye oyo bapesa biso confiance na émission oyo. Et comme d'habitude et lolenge ezalaka boyebi ke émission oyo ezalaka émission ya ba vrais adorateurs, émission ya Rama Bandal. Rama Bandal o eza paroisse na kati ya église évangélique des vrais adorateurs du Christ. Et Rama Bandal o ekambami na mwana mboka le révérend pasteur Jean-Sylvain Mukendi. Et comme vous pouvez le constater, je ne suis pas seul d'ailleurs au plateau. Je suis même au sein des paroisses Rama Bandal pour dire que nazana kati ya paroisse ya Rama Bandal. C'est pourquoi nakitaki nabike fona no to vivre ensemble bomo na pe bato oyo na ambiance ezalaka na kati ya Rama Bandal. Je ne suis pas seul au plateau, je suis accompagné de deux serviteurs dédiés, y compris bato ya Rama Bandal. C'est pourquoi na droite nanga nazana musali na nzambe oto zalaka na ye tout le temps abengami na kombo ya Jean-Sylvain Mukendi, le pasteur responsable ya paroisse Rama Bandal. Mbote pasteur. Mbote nego journaliste. Oye malam. Merci pariamo. Voilà, esengo nanga ezaki tokutani lisusu lelo na mbula ya sika. Yope esengo ya batu bazolanda biso eza yake bamoni yo lisusu. Alors yo ozoloba nini pona bango? Na pesi bango ba mbote bele nzambe na bomo ayeba na kopambola bango mbula oyo tobandi ezala mbula ya makambo ya malamu pona tina bomo na bango. Souhaiter bango ba bonne année comme na Yesu Kristo. Merci musali na nzambe nazozonga lisusu na liboko na nga mususu toza lisusu na musali na nzambe yepe na kati ya paroisse Rama Bandal bengami na kombo ya pasteur Mathieu Chilembi oyo aza pasteur assistant oyo aza juste sima ya pasteur Jean-Sylvain Mukendi. Mbote pasteur. Mbote ndeko journaliste. Boza malamu. Toza malamu. Na sepeli susu lelo sima ya mikolo ebele lelo na sepeli kokutana naye. Ngape na sepeli parce que Zamba contribution na 2017. Merci balandi na biso. Merci ba vrais adorateurs. Ndenge bokoki ko constater sima nanga nazana batu oyo bazala kazinga zinga ya basali na nzambe, c'est-à-dire moyen à déterminer bango bazate. C'est pourquoi toko kindina nous na moko moko po boyeba na ko découvrir. Mais avant makambo nyonso nazozwa frère moko oyo akoki kolobela biso
Voilà, nazo pusana pembeni ya frère moko oyo akoki koloba na biso parce que mbote ndeko. Mbote papa. Tokoki koyeba kombo na yo? Kombo na ezali frère Odon. Voilà frère Odon, boza namoni bolati complet, boza banani na kati ya paroisse Ramabanda. Bon, toza orchestre na kati ya paroisse Ramabanda. Merci, boza orchestre na kati ya paroisse Ramabanda. Kombo orchestre ngoni? Les rachetés. Merci. Balandi na biso tozozonga bisika tozalaki. Alors nazo senga nanu orchestre Les Rachetés ya Ramabanda bapesa biso nanu nzembo lokola baza bayembi esima tokozongela pona koyeba kombo ya moko na moko na sentiment ya moko na moko par rapport ya émission oyo. Merci aya na masoyo besi na ngai nazanaki mokufika tia bakufie yawe yo bikisi ngai yawe nazanaki mobeli katia babelie yawe yo kangoli ngai yaya yango na yembeli yo yawe yango na kumisi yo nzambe na ngai yo yawe papa. Yango to yembeli yo yawe yango to kumisi yo yawe yawe papa oh yawe yawe yo nezambe na ramao yo ne nikolo na nyonso yawe rangayo Merci bobeta maboko pona bino moko bomoni bosili komona ndenge ambiance ya Ramabanda na ibisaki bino ke toza na paroisse Ramabanda et surtout ke mwana msala na bino ndenge boyebi toujours ke biso na côté wana to mipesa ka sacrifice pona ko servir bino. Voilà pourquoi nga moko na kiti na terrain lelo pona kozwela bino makambo nyonso elekaka na paroisse Ramabanda. Mais avant to kende na makambo mususu je crois na kozongela bino sima bayembi tozo ko banan et je crois la fois passée to lobela ki 90 jours ya Ramabanda et na kati ya 90 jours makambo minene salemi ezana ba témoignage ebele eleki na kati ya 90 jours musala oyo esalemaki na paroisse Ramabanda. 90 jours wana ezalaki clôturé un certain vendredi il y a mois de décembre ya 2016 mbula oyo tosili kokatisa avec succès et je crois makambo minene lekaki tozozonga nano na bilili ya 90 jours ya Ramabanda ndenge makambo elekaki et après tozozongela.
Merci bomoni lolenge clôture ya 90 jours ezalaki elekaki na makambo ebele. Voilà sikoyo nazozwa motune ya liboso. Papa bomoni lolenge bilili ezoleka ya 90 jours. Sentiment na bino eza nini par rapport ya musala? Vraiment toza na sentiment ya esengo de fait que Nzambe assez déjà que sala ete musala ebanda pe esuka avec succès. C'est pourquoi tozo komisa Nzambe toza na esengo ebele pour ete Nzambe asungi biso durant cette service oyo eselaki koleka na Ramabandal. Si musali na Nzambe nazozongela lisusu musali na Nzambe azana liboko nanga mususu. Papa namoni na kati ya bilili vraiment bozalaki na esengo parce que namoni niveau ya koyemba na kobina wana ezalaki wana elobelioni ya liboso nazalaki na esengo makasi. Poete 2016 eyaki na makambo ebele bato ebele bayebaki te ke tokokoma mokolo wana, mais lokola Nzambe aza Nzambe ya mawa akomisi biso mokolo wana yango nde esenga tozalaki nango ya kokumisa ye. La fois passée nalobelaki likambo ya koyemba, c'est comme si omiyokaka bien soki oza na kati ya koyemba. Na yebisaka yo ke ndeko journaliste ntango nayembelaka Nzambe nayebisaki yo ke namonaka lokola muntu azomata c'est nama alole ezofungwama ngai nazomata. Merci balandi na biso, merci ba vrais adorateurs na kozongela musali na Nzambe. Mais avant makambo mususu lokola musali na Nzambe asili kolobela pona témoignage na kanisi la fois passée na 2016 toujours tolexela kibino bilili ya mama moko azalaki alandaki na TV ndenge ozolanda wan ayoki ba service ezoleka na Ramabandal abengi le pasteur Jean Sylvain basololi aye na Ramabandal amoni loboko na Nzambe makambo ebele esalemaki. Mais avant makambo wana nazosenga nanu ba témoignage na ye eleka et après tozongela motuna epa ya pasteur. Alléluia, bande. Papa a tellement déclaré toi y a 5 000 francs. C'est vendredi. Na kei. Wana bande ki côté kate. Azala côté kate comme ceux qui opesa ta mutu nyongo kwa futa likam. Ceux qui oteki okoza masanizo pesa mutu kwa futa yo kaka problème. Siko côté ka pesa te. Malgré bande ki côté kate. Malgré ba nyongo bazo futa te. Mais ba 5 000. Nde alobi nazuka 5 000 francs na bondeli na teli na déclarer na tie maluba. Na ye nangwa su na sakiri su maluba. Na 5 000 oyo ekende kofungula banzela na nga nyonso. Bisika nyonso bakangaki musala na nga. Mbongo na nga. Kala 5 000 oyo. Esa lokola ezokende kolanda bisika nyonso mbongo na nga bakangaki. Na ye na 5 000 papa le biboya na mbongo. To ye atelemi pe abandi kobondela na ye pe atrape 5 000 wana papa singa na liboko abonde. Wana mupaya ya de aye azata na une semaine te. Na kei misala na ganyo se fongwami na komi koteka nyonso ezaki ya passe ekomi facile na komi koteka biloko pe ekomi kosila na komi kolanda na bato mosusu mpona bana koteke na bango biloko ezosila. Voilà bosili komona aza mutu alandaki ndenge bino bolandi aye nzoka yebaki te ke makambo elobe wana nazozonga parce que moyen na expliquer ngo ezate il faut ebima na musali na Nzambe ye moko. Papa namoni balobi place wana je crois témoignage elekaki déjà la fois passée ya kotubela kindo ki koteka et puis mama wana zalaki na zemi olobaki ke akobota bien. Sentiment nini ezwaki yo ya koloba makambo wana ezalaki kaka po bato basepela? Ndeko journaliste eloko ya kokanga pe koyebeza ke tangu mutu azoyepa ye na Nzambe azoya po ete Nzambe apesa yano. E Bible ezoloba ete aza mufuti ya mutu nyonso oyo azwaka na koluka ye. E lokula ayaki koluka Nzambe nasukisami ete Nzambe oyo ayaki koluka azali epuis akoyeba na kopesa biyano. C'est pourquoi tozaki na assurance parce que Nzambe azali mutu nyonso azoya azokutana naye.
yango ozomona ba témoignage ezoleka sentiment toza nango eza esengo pamba te nzambe azakana ko se manifester ayokaki ndenge yo mpe ozoyoka lelo parce que bantu ebele bayo balandaka biso na télévision bakanisaka ete tosalaka baaventure toye kosala aventure te komandie te toye kolakisa ke réellement yesu kristo aza na bomoi ndenge asalaka kala ndenge azosala tina lelo il suffit muntu ayeba na kobota kondima afandi musika azozwa ba trois transport po ete akoma bisika église eti mais ntango aye na makambo azalaki nango aye kozwa solution oye ayebaki te eye kobima na mpwasi nzambe abikisi ye akangoli ye na mimbongo na ndako na ye mobimba batémoignage eza ebele mpo na mama oyo parce que eza histoire molai kaka nazoyebisa bantu bazoyoka ete boyeba na komoni biso baaventurier te nzambe azali mpe azalaka na kosala soki tozoleka boye eza mpo na kofacilite yo mpo ete oyeba na kozala ata na itinéraire nzela ya kobimela mpe kokotela mpo ete oyeba na kozwa lobiko na yo. Merci, tozobeta maboko mpo na mosali na nzambe. Après nazozongela motuna mosusu kote ya Pasteur Mathieu. Tango ozalaka pembeni ya mosali na nzambe makambo ya boye ezosalema epesaka yo visioni. Oyebi eloko ya liboso nakumisaka nzambe eza ke ifo kozala na fier soko oza pembeni ya moto ya aza na nzambe e soko oza pembeni ya moto aza na nzambe oza asire ke nyonso ekoki koya butu mpe moi nzambe na ye akobondela yo bitumba se ifo kozala na fier se nayebi kake ndenge naza boye oko naza pembeni ya moto aza na nzambe nayebi ke nyonso ekoki koya nzambe oyo ya biso nzambe oyo ya ye akosala. Merci, tozobeta pe maboko pona musali na nzambe. Voilà. Etikali kaka yo mutozolanda biso. Na yebisi bino ke lelo Rama Bandal nde Rama Bandal. Hein? Nzambe azosala makambo minene na kati ya paroisse Rama Bandal. Tokoki kobomba yango te parce que nasilaki koyebisa bino nga moko ke naza mwana musala na bino. Du fait que nazwaki engagement ya kozwela kabino oyo etali événement ezoleka na kati ya paroisse Rama Bandal naza obligé ya kozala permanent na oyo nyonso ezoleka lokola mouvement. Voilà pourquoi tozozongela lisusu bilili ya témoignage ya mama oyo parce que musali na nzambe alobaki asambelaki alobaki ke mama oyo ndenge bozomona eboye akobota tozonga na bilili après tokozongela bino lisusu. Mama oyo na banzete asa na problème à témoigner. À témoigner parce que y a ndenge telimbo na mono ya sala. Na ya personne. Makambo tozo le bo tokobika yango. Amen, amen. Sante haleluya. Amen. Ngai na eko tatu la munene ya pasteur na ngai Jean Super Kenji. Makambo ya sali na ndaku na ngaseli na bikama na bina nga. Abikisi ndaku na ngamobinga. Yaona eko tatu la munene na hiyo. Ngai nazalaki na likambo ekupeli na motema na ngai. Mokomosusu nazolamuka na ntongo nazobima mpona kende na mosala siko mwana na ngai tofongoli televizio bazolanda matei lelo aloki matei wana alobi mama zonga nanu kobima te yaka nalolanda paster oyo kokokele nanu te nazongi na vandi tobandi kolanda tozolanda paster ateya te tolandi matei te asilisi apesi banimero na baadresse alobi oyo aza na likambo abenga na kobondela mpo na ye asilisi esili sikoyo nde nalobi asi asilisi sikoyo tobenga ndeni fana nabenga ye nayebisa ye nde mwana alo insiste alobi te mama apesi deja numero alobi ata na nsima ya émission bobenga na koyamba bino tomona na paster tosololi yebisinga mama kobanga te likambo eza te nazopesa yo 3 jours ya prière obondela nga mpe nazokota jeune yo mpe kota jeune kasi lokola eza na zemi mwayo kota jeune eza te me sala kaka effort nalobi na kosala effort ye kuta alobaki naliaka me nga naboyaki kolia nalobi na kobala kobela ta ti moke na poko me mpo na likambo na nga ezwa solution akangaki nga singa ke nga nabota te ngai nake na césarienne ou bien nga nakufa mpe mwana atikala ou bien mwana biso nyonso mibale tokufa
mais kasi nzambe wana atikaka oyo aye te. Confiance oyo napesaki paster na nga nalobi ata ndenge nini lokola naza na kondima ke nzambe ya paster nzambe ya paster Sylvain Mukendi akosala lokola naza ayebisaka mama azala determine naza deja determine akosala nakobota sikoyo ale esuki wana te si ale tolisili tokomi sina ye komona eleki mwa mikolo kaka bandoki bakangaki ngai wana baye koitubela baye koyebisa ngai o ngai tokangaki yo na kindoki tozwaki bani koyebisanga makambo nyonso oyo elekaka oyo nyonso basalaki oyo bambongo nanga bakangaki mbongo na ngai napesaki mpe deja témoignage awa ya oyo papa asambelaki mpo na ngai mbongo na ngai ezongi nakomi koteka nakomi bien si nande baye kotubela naye koyebisa paster tala bando tubeli boyeboyi bakangaki liputa bisika bakangaki wana elimwe balobi tokuti soki liputa wana te elimwe sikoyo chefu na bango nani ya kindoki wana ayebisi bango ke grand maître ayebisi ye lokola yo liputa opesaki awa elimwe ifale oluka sacrifice mosusu oya kopesa alobi nakoluka kaka nakoya kopesa boboma ngai te aye koluka siko sacrifice mosusu aye alendi te azolanda kaka alobi nazozonga sacrifice mosusu nawa nasi naboti lero naboti aluki po ababunda nasala nakufa na balu naboti normal nakeya fope base bandi nabengi paster na to nalomaki kaka bie tokomi 14 nayoki pasi nabia ntango seza pasi akobota sika nabenga na paster na ngai nabengi ye nabi paster awa nazoyoka pasi akobota nabi mama okobota probleme eza te mais zela nanu pasi esala nanu makasi po okende mbala moko obota mbala moko nalobi merci papa nakobota navandi ye alobi nazela nanu me nakokaki susu kozela te miniti kaka moke idela tadita ekokaki te 30 minutes kaka ya pamba nalobi pasi alobi nazela me na ezosimba te fanakende kaka nalobi nake mbula mpe ebandi nalobi mbula siko soki na mati nakiti na mbula na bandi kokende bato nyonso na bango bakorefeke nakakende koboyi siko nazela mbula na mbula wana nazokoka lisusu te nalobi nzambe na ngai sunga ngai kaka nakoma kaka nabota libanda awa te mbula esali neti mwa moke nazuka eshapre nafuniki na mutu na parasolaire nakiti na nzela na banyamati bisi nakomi bisika na bakomelaki nga mpona boti nani nazali kolanda kilo na kimbuta nakoki kokoma ata na kimbuta te nakitika na bisi kimbuta yango nazokoka kokoma te lokola bolingo ezawa tika nakota ta materi to nabotaka nakoti na maternité wana balobi ya mama kasi yo olanda kilo ate nalobi te moye eza lisusu te moye nakota nakoma kuna eza te balobi te boyambe kaka azobota nakomi wana nakutaki mpe basi mosusu bazolela na bazemi mpo babota basali 2 jours bazobota te me ngai nakomi kaka wana mbala moko balobi Voilà, bomoni bolandi bilili ndenge ezoloba papa. Apparemment bozalaki vraiment nese. Wana mutuna il faut quand même yazana yanzambe tende muntu akokolo beta akosepelate. Car makambo nzamba sali faut quand même eyeba na kosala ete sengwe bota kati na muntu. Que muntu akomisa nzambe peut rendre gloire na nzambe wana. C'est pourquoi ndengo zakat na kolanda bilili ndeko. Mama oyo ifalaki akufa. On a fait yambula oyo. Parce que c'est là qui déjà ko sacrifier bakange lamba na kindoki. Ba beti mundu kete akufa pe asela ki ko kufa pona bango ba ibaki te esili. Mais babanda ki ko zeleke tango ko kende ko bota mena nde ekoyeba na ko sema. Nazo benda bantu ebele matoe parce que zana makambo ezo komela bantu ebele. Bazakat na ko sosola te ke nini zakat na koleka. Nzoka omoni opération nzoka basi déjà ko bongisa ngo na mulike ba opérer po etelika musongole komela ye. Ezaki déjà prévu que akoyeba na kokende na opération pour akufa. Parce que c'est là qui déjà ko déterminé yango pe balobaki te liwa na mulili et c'est là qui déjà ko za conclure. Mais esengele kika ke ya kokokisa mena na bumuntu. Na tani na dele o basela ki ko cha ete tango akokende ko bota nde
ekoyeba na koya complication bapasola ye mbala moko akufa mena ntango aye mena ayoki kaka ndenge ozoka wana azalaki na batrouble azalaki na kimia te pasi nzoto azalaka na kose retrouve te makambo nyonso ekufa nde ayokaki kaka ndenge tobengaka boya nde abimi ntango abengi aye azwa rendez-vous tokutani na prière tosambeli ndenge basalaki kopesa deja bilili nzamba aye mena korevele ke bisika batiaki elamba na monde ténèbre basakrifaki ye elamba ebungi bandoki bango moko baye kotubela ke babandi kosenga sacrifice mosusu parce que wani limwe baza na moyen basala lisusu te nde batubeli parce que ye moko azoloba ndeko journaliste eza na makambo oyo efale quand même bantu bacomprendre mbongo ekoki kobunga okoza na difficulté okoza na baproblème songolo pakala na vie na yo yebete eza na cause ya molili ebatama oyo ezomona na miso te mais ozobika mais ozoyeba euti wapi te c'est que y a une main noire oyo ezaka na kosala ete makambo ezala bongo isefi nzamba ayeba na kointervenir po ete makambo wana eyeba na kosela c'est pourquoi tokoki kozala na esengo ebele pamba te moto oyo alingaki akufa me abiki oyo babandaki kotungisa ye babimi polele batubeli oyo babandaki kobongisa ete ayeba na kokufa bamoniki aza na bomo ya katisi na 2017 amemi mwana mpe tomemi mwana na église c'est-à-dire nous avons toza na esengo ya ebele oyo tokoki koexprime te. Merci. Soki botali bomoni bokomona ke toza na kati ya ambiance makasi ngape naza vraiment consolé parce que omoni tolekaka na musali na nzambe et puis nalobelaka yango mingi et soki tolakisi esalemi te atanga moko ekosala nga bien te et ekozala pe bien te mpona bino bato bozolanda biso mais du fait ke nzambe azosala na nzela ya musali na ye lokola azolongola biso soni wana ezotikala kaka yo pe oyo ana problème zana oyebi depuis to banda émission oyo ezana ba événement ebele eleki na rama bandala ba témoignage je crois tozosala kalate tozosala répertoire 2016 pona kolekisa kaka ba témoignage ya makambo nzambe asali na paroisse rama bandala voilà lokola tozana batu mususu tozokende mbangu nazozwa mutu moko na sima mama tokoki koyeba kombo na yo. Kombo na Mama Elise. Merci Mama Elise yo pe oza moyembi na kati ya paroisse Rama Bandal parce que emoni sami déjà et tango bozomona makambo yo ezoleka na kati ya paroisse na bino ezosala bino nini et puis bozoyebisa bato bazolanda bisoni esalaka biso epesa biso esu kondima ebakisa lisu kondima esika oyo tozalaki nango sali tozokoma mpenza bato ya kondima ya makasi toza na esengo mpe toza sire na nzambe Rama Bandal. Merci tokoki kobeta maboko pona ye et puis merci nazozwa lisusu mama moko nasilaki kolekisela bino témoignage moko ya mutu abikaki na mbasu voilà opportunité epesameli pe ke mutu ango aza sur place il faut ye moko aloba pe po boyeba ke nzambe azokoba na kosala na kati ya paroisse Rama Bandal mbote mama mbote papa tokoki koyeba kombo na yo. Sœur Nadège. Merci Sœur Nadège. Tomoni makambo ezoleka na kati ya paroisse Rama Bandal nzambe azobikisa e abikisaki yo pe abikisi yo azokoba kobikisa bato mususu eloko nini okoki koyebisa bato bazolanda biso nga nazana mingi ya koloba te nga naza mwana Rama Bandal na botami na Rama Bandal na kombe na Rama Bandal surtout ke yo muto biki déjà makambo minene nzambe azosala na Rama Bandal makambo nzambe asala na Rama Bandal awa elekelaka bato awa na Rama Bandal zana nzambe ya solo nzambe oyo akosaka take na bato gauche droite te asoki oye omona loboko ya nzambe nga moko na yaka na malade ya mbasu lelo nazaka bonne santé likolo na nga ezaka malamu santé na nga eza bien nyonso te eleka malamu nzambe azokobaka toujours na kosala makambo minene na Rama Bandal ozoyebisa bango nini appele nini ozosala na bango nyonso baza ba problème baza makambo eza makasi makambo emarchaka te etambolaka te baya na Rama Bandal bakozwa solution parce que ngai naza na Rama Bandal nazwaka solution na likambo nyonso nayaka nango. Merci tobetela ye maboko merci bolandi bomoni ke biso toza bato ya terrain et puis tokosaka te mwana mosala na bino oyo eza mosala toponaki tosala ata mpona liwa tokosala yango Rama Bandal nayebisaki bino ke 2017 ezo s'annoncer mabe par rapport ya misala ya Satana
Oyebi 2017 na robanga isusu mutute. Voilà pourquoi tozo pusana déjà na suka ya émission oyo tozo kende koyozwa mkombo ya moko na moko na kati ya bayembi tozo bandana ba frère oyo baza na sima bongo toya kosukisana ba oyo baza liboso. Mbote ndeko. Mbote. Kombo na yo na Frère Marco. Et voilà, opesi kombo na yo, opesi pe mutu moko mbote na minute. Na pesi Pasteur Louis Mubenga Mbote. Merci wana frère Marco ndeko mbote. Mbote. Voilà, kombo na yo nani pe opesi mbote na mutu. Kombo na nga frère Salomon naza chantre awa na Rama Bandal na pesi famille okitango mobima Mbote. Merci frère Salomon. Tozo koma awa ndeko mbote. Mbote. Voilà, tokoki koyeba kombo na yo pe ozopesa nani mbote. Kombo na nga Patrick Chibangu na basista na orchestre Rama Bandal na pesi Remi Mbote na Caleb Muke. Merci tozo pusana ndeko mbote. Mbote papa. Yonde président ya orchestre je crois. Tokoki koyeba kombo. Kombo ezali frère Odon. Merci frère Odon. Je crois kombo eza déjà okoki kopesa nani mbote mutu moko. Bon na pesi famille Kasongo Mbote na pesi na mama bana nanga Francine. Frère Odon a violé. Voilà, merci. Tozo kende bon maman Mbote. Mbote papa. Voilà, yo pe oza choriste ou bien non, naza protocole. Voilà. Tokoki koyeba kombo ozopesa nani mbote? Kombo la nga Jina Mujinga, na pesi mbote na famille Mujinga nyonso. Merci mama Jina. Voilà, to pusani awa mama ozopesa nani mbote parce que toyebi déjà. Nazopesa ba meilleur vœu nanga na mobile nanga papa Kinwani bonheur balabala na pesi ba mbote pe ba meilleur vœu nanga. Merci maman Élisée. Voilà, tozo koma awa ndeko mbote. Mbote papa. Tokoki koyeba kombo? Na bengami na kombo ya Ser Costa. Ah, surprise. Voilà, toza na Ser Costa awa. Nazoko kakoloba te na koloba yango mingi te. Voilà, ozopesa nani mbote? Bon, na pesi libota nanga mobimba mbote na kombo la Yesu. Na pesi pe na frère Bruno Bisika Zali. Ba meilleur vœu na ina kombo. Na pesi obonisi ya kindoi. Voilà, toza na ambiance oyo eza na kati ya paroisse Rama Bandal. Mama ozopesa nani? Na pesi mbote na famille na nga mobimba famille mwepo na kobosana te mobali na ngai papa Gilles Mbote Bisika. Merci maman Nadej awa mama Mbote. Mbote papa. Okoki koyeba kombo? Kombo na Sœur Mado. Voilà, Sœur Mado ozopesa nani mbote pona mbula oyasi. Azopesa papa ya bana na nga mbote. Kombo na yenai. Simon Pierre. Merci maman Mado apesi papa Simon Mbote. Voilà, toza awa ma sœur Mbote. Mbote papa. Okoki koyeba kombo na yo? C'est Rachel. Vous avez protocole na Rama Bandal. Oui. Ozopesa nani? La petite famille Musunga nyonso mbote. Merci, voilà, tozo zonga lisusu kozongela basali na Nzambe pona ko clôturer émission na biso po tango ekomi kokende. Voilà, toza nanu liboso pona liloba ya suka nazopesa na pasteur Mathieu oyo azali pasteur assistant na paroisse Rama Bandal. Papa tokoti mbula ya sika balandi na biso bayelandaki yo na mbula ya 2016 sikoyo liloba nini okoki koloba pona baye bazolanda biso na 1 minute. Liloba ya soka eza ke 2017 ebandi baprogramme ezali baservice ezali oyo alandaka biso afanda na ndako te aya po aya komona loboko na Nzambe parce que a partir ya semaine oyo eyebi ke baservice ekobanda tokobanda koyebisa bango e nazo profite okola eza liloba na ngai ya suka napesi bana nyonso ya Rama Bandal mbote, napesi basa nyonso ya Nzambe mbote, napesi mama na biso oyo mama ya pasteur Jean-Sylvain Mukendi, mama Monica Kanjinga, pe nazo profite kopesa mwasi oyo ya ngai mama Anika Beji abiki Nzambe ya motema malamu apambola ye pe abatela ye. Napesi bato nyonso ya CBS ba bonne fête pe napesi aux journalistes ba meilleur vœu na yo. Merci Musali na Nzambe, merci pareillement na bato nyonso. Soki bomoni na lobelaka mingi likambo ya mama Anika Beji, mama Monique Kanjinga, bazaba mama ya pasteur.
ba mama oya ba pasteur mama Anika Bedi, mama ya pasteur Mathieu, mama Monique Kanjinga, mama ya pasteur Jean-Sylvain Mukendi oyo aza responsable mnene. Et papa programme ya Rama Bandal eza lolenge nini pe appel na yo oza na 2 minutes et puis liloba ya suka po to clôturer émission. Ok, merci ndako journaliste. Ya mutuya na zakati na kopambola bantu nyonso basalaki quand même violence. Ya kobanda kolanda émission mbola pendant l'an 2010, l'an 2015. Nzamba pambola l'an 2016 pardon, nzamba pambola bino nyonso bisika bozwami. Et puis nazo souhaiter bino mbule lam que mbula oyo eyeba na kozala mbula ya élévation, ya accomplissement, ya mabongisinyo sans nzambe pona bino. Naza kati na ko profiter occasion pour être na atteindre église mobimba ya ba vrais adorateurs na kombo ya mutelemeni yango représentant légal Rossi Paul Chimpak kenzambe na biso ayeba na ko pourvoir et ayeba na ko tandalo boko na yangolu liboso likolo na bomo na ye kembula oyo ayeba na ko membiso en ba dimension nazo pesa programme otozanango bien aimé yo muntu osili kolanda déjà témoignage oyo moyen to betela ngoma ba c'était beleza te pambate oyoki pe simbio na yebi tozana service oyo banda partir le 15 awa ti le 15 février service wana tozo dédié 2017 dans maboko na nzambe po ete mbula oyo eyeba na kozala favorable. C'est pourquoi tozana 30 jours tokoyeba na kotelema liboso na nzambe po ete tobonza mbula ngo na maboko na nzambe ke eyeba na kozala selo mabongisi na biso selo mabongisi na nzambe et non plus ya banguna ou bien ya bandoki nazakat na kosenga moko na moko ezolanda biso na ngonga oyo que réception na biso ezongil normal à partir ya mercredi na 12h na 13h juste tozo banda ko yambati na 15h30 vendredi tozana ba service net tozaka nango na momesano et tozo yamba pe na ba après midi wana nzambe ayeba na kosala grâce ete oyeba na koya tokutana po ete nzambe na biso ayeba na kokota likambo na makambo na bino. Vraiment nazakati na kopambola paroisse Rama Bandal mobimba bandeko basi pe mibali ba oyo basungaka et puis bazaka na kosunga musala oyo nzamba pambola bango na pamboli ndeko journaliste ndengo fanywana oza na droit na lipamboli nanga na pamboli ba onyos ba bengami bana Rama Bandal ba onyos bazaka na kolanda biso chaque fois na bilili na ba télévision bisika nyonso bazwami nzambe nanga apambola bango lisusu na pamboli basali nyonso ya nzambe ya Rama Bandal nzambe apambola bango apesa bango makoki pe makasi ke mbula oyo nzambe ayeba na kosala bango makambo ya minene. C'est pourquoi nazo suka na kosouhaiter bino kaka mbule lam ke nzambe na bolingo ayeba na kozala favorable pona bino makambo nyonso eleka malamu na ba famille na bino na komo na Yesu Kristo. Amen. Voilà tozo sepela biso nyonso parce que basili kopambola ngape oyo eza Rama Bandal. Omoni jamais natikala kozala sentimentaliste nga endingi nazaboye nakoki kosala makambo pona sentimate yake ata yo pe place ozali olobi ke te okomona nga te okokutanga pe na nzela na ote oyo eza makambo na nzambe. C'est pourquoi tozolobela yango et puis tozobetela yango sete na sentimate wana isa kanda ya molimo. Merci nazopesa bino adresse ya Rama Bandal. Rama Bandal ezwami na Bandal Chibangu okomi na terminus ya Chibangu otuni direction ezokende na Wenza Baluba kota deja na kati ya direction eto ezokende na Wenza Baluba avenue ya liboso kokutana nango na kati ya direction wana ekende na Wenza Baluba ekatisi ebengami ngombama kota nango na droite banda kokita lokolo ezokende na maya makelele na numéro 20 ya avenue wana nde bisika paroisse Rama Bandal ezwami. Voilà esengo nanga ezalaki ya kozala na bino ebele et surtout na mbula ya sika na koloba lisusu nini soki oye na Rama Bandal te 2017 ebandi mabe batu bayaki na 2016 bamonaki makambo oyo nzambe asali yango oyo tolakisi bino
bolobaka na tiaka monoko, bolobaka na kosaka, bolobaka na lekisaka ba montage, bolobaka na ebike, bolobaka nyonso, bolobaka wana. Mais biso tozo sala pona ko sepelisa mutu te. Nga nazo sala pona ko sepelisa nzambe. Hein? Makambo wana eza makambo nzambe azo sala na Ramabanda. Esengo na ngai ezaki bopesi biso confiance et puis batu mususu bazoya. Mais etikali kaka yo mtoza na doute. Nzambe azozela yo na doute na yo wana. Po ya komona loboko na ye na vie na yo. Na koloba lisusu nini? Tozo kende déjà na suka ya émission. Na souhaité bino ba meilleur ve. Na pesi bino ba mbote belé. Na lobi ke malamu nyonso ya mokili ezala na bino. Po na mbula malamu na souhaitele libota na nga mobimba. Hein? Libota na nga mobimba. Kobanda na mwasi na nga. Bebe dona mwana na nga moko. Na souhaité mbula malamu ya succès na makambo nyonso ya réussite ya mbula oyo. Nga pe na mi souhaitele mbula malamu. Voilà. Pona batu nyonso balandaka biso ba vrais adorateurs ya mokili mobimba. Barama nyonso Ipene Makala komini ya Kinshasa Ramabanda bana rama nyonso na pesi bino mbote pe na souhaitele bino mbula malamu. Ba vrais adorateurs nyonso ya mokili mobimba. Nzamba lola azala na bino. Botika la malamu tozo silisa biso nyonso na maboko na esengo parce que tokoti mbula ya sika. Nzambe azala na bino. Najala kaka na sama kolola yo. Nazala yawe na mai nazala nasena makolono Yesu ena lingi na umela Affaire Soso tokomi wapi? Est-ce que moi si na économie na ye akoki pe kopesa mobali mbongo po aya kodote nazokota masolo ya babiye sokomoni bato bazoleka oza sélection ya babiye. Alors monsieur Papi, pour être en mesure de faire quel travail dans la vie? Merci balandi na biso tozokoba malembe malembe. Eloko nini etuse yo opesa mwana oyo kombo ya Consolette? Voilà les raisons. Parce que la plupart des gens, ils parlent, mais ils ne savent pas quelles sont les véritables raisons. Nzambe azosala na Ramabanda. En tout cas, biso tozali wana tozaba na misala. Ayebisaka bino tofunga na zamba misala na bino. Oyo bokoloba kosala nga na kosala. Soki moto aza. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse.